na katanda kunae à sala na chambre na sala moi piscine. OK. Parce que sirène après ça l'apparition faut maïs à la pembeni wana. Ayebi c'est que ndengo za besela na piscine. Et puis à solo na yabi que ndengo za na okoki ko linga mwasi, obimina mwasi mais ko honorer été. OK. Soko moni mobala zo kufela mwasi neti ndeko na biso. Soko moni à tout moment a kufela ka mwasi, cela veut dire que aza marié na sirène. Et là on nyonso za ka répétitif et za ka normal. Ils sont normal. Vous comprenez? Tant que moni ils ont répété, tu vois le 3, 4, mais 5. Et combien normal? Non, et combien normal? Ce qui mobali azo kufela ka basi trop. C'est que mobali wana asala qui part na DS moko. Tala na nos photos. Au moins les photos de décoration Samuel va poster. Oh ya mkona bango ya mariage. Au moins que non ils ont un problème. Et ça na batu ba bengi ba bike yo osombi ba chance ya bato opesa bango ba mbongo bwaka kina kati ya église. Po yo ba loba ko za kandoki. Ah so ba vérité. Baba ki yo za kandoki. Donc nous on bwaka wana. On récupérer qui ba chance. Donc ba somba rappeler mutu na mbongo na chance. Té mutu ba somba ka na chance té mais mu ba boosta kande. Au moins mutu millionnaire à Bedachou, aye a boire qu'il est $2,000, $3,000, même voire même $100,000 à boire qu'il est à un artiste. Yana ba faire ba pesier bon parce que étoile la bango za booster chance à mutu ngana ko zo mbongo na ngai na pesio dans sens que na pesio na longolo na difficulté une fois olobika merci au pesinga lupemba basango basala kayango na kata spiritualité et l'équipe concentration ezati la concentration elle quoi monter pour moi tout cas dans la montée était tamboladi la concentration elle quoi monter il faut se concentrer pas au démarrer malamoko ba 7 chakras na yo awa bengo madusu 7 awa na mutu na mbunzu awa na gorge na nani na mutolo na nani palokondo et puis na fumangani o to benga kanis muto osenga nzambe pambolanga na libala yemo ozoloba na age na komi nango penda 40 ans na roba dès qu'on lobby ka bongo et créer énergie et puis et condamner pour robala te na vie mobimba yango moni na kata vie pour activer étoile ou bien booster étoile na yo avant olala il faut que ça la préméditation ezanini parce que les gens pensent que kola la pongi eza kopema kola la pongi eza kopema te kola la pongi eza ka mise en jour yango moni batamayele baloba la nuit porte conseil yango moni na kondaka mingi ba bébé pasteur prophète à YouTube o balobaka mutu so moni olai na buto loto zo pumbo sando ndoki mutu nyoso pumbwaka ndenge ba ndoki ba pumbwaka biso pe to pumbwaka et puis pona okende plus vite mutu nyoso za kandoki. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani Naï. Base mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavoli Mwanamboka. Shalom peuple de Dieu, shalom à toutes ces personnes qui vont nous suivre de partout. Je suis votre humble servante, Sœur Jenny Fernandez, je réside à Londres. Je vous invite tous à notre 3 samedis d'édification et de prière selon l'évangile de Matthieu 11, 28 sur ce thème. Venez à moi, tous ce qui est fatigué et chargé. Vous serez tous bénis. Invitez les autres. Les amis, les proches, la famille, car le Seigneur va vraiment nous faire du bien. À partir de 18h30, heure de Londres, ou 19h30, heure de Paris. Ce sera en live sur la page Sœur Jenny Fernandez Gospel Saint-Jean. Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Chez Bissou Télévision,
chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote bala nyonso ya Chebiso Télévision. Na tonde bino boye malamu na émission na bino réponse à nos questions. Émission o esala ke biso nyonso tozala édifier na o nyonso basala nzambe to yambara awa na Chebiso Télévision, une chaîne qui nous ressemble. Je sais que vous êtes tellement magnifiques, vous êtes tellement beaux, vous êtes tellement belles nos mamans. Maman Aminata Nonga la belle, tu es tellement belle. Maman Emily Maïnga c'est tellement belle. Maman Jessica Longonia tellement belle. Merci pour tes prières. Je t'aime beaucoup maman. Maman Michael tellement belle. Maman Silaboula, la louve noire. Très tellement belle. Donc merci à vous. Merci à ma prière surtout qui nous fait réussir notre vie. Merci la louve noire. Je te dédie aussi cette émission. Voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai dit toujours, merci à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Merci à Eli et Dinij à la réalisation. Merci comme ça à Chris ainsi que Jonathan Moukadi derrière nos caméras. Merci à vous. Merci aussi à nos partenaires. Je salue cette personne qui fait couler l'argent comme de larmes. C'est qui cet homme? C'est Nickel Chindou. Merci à toi papa Nickel Chindou depuis les États-Unis. Merci aussi à votre épouse, Madame Priska Mongi. Merci à toi et nos deux anges adorables. Merci à Madame Jessica Longonia et la Fondation Action Rap, toujours en avant depuis Canada. Merci à mon frère, l'ami Lévi Paye. Merci à toi l'assistant principal de notre gouverneur Gentini Ngobilambaka, je salue. Trésor vous voulez banquer mon vieux, merci à toi. Merci à Ferrand Vouvou. Merci aussi à Judo Club. Judo Club de Bandalunga, Bissonio Sonasimawana, Bana Moto na Moto. C'est votre frère Brad Bumba. Lelo, on est encore de retour. Sur le plateau, vous comprendre déjà tout. Yé, pour nous repasser l'année, couper la donc minene. Beaucoup de termes wana. Tu es pour nous rebimer ça pena ya minene. Donc avec cet homme, mon pépé est rataraté Moutou de Abakata. Le prophète Bishima, l'homme de mon pépé, le prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, on va décortiquer et puis donner les messages. Il y a des actualités, on va développer avec ce grand homme de Dieu. Je salue Motonanzambe, le prophète Ézéchiel Bishima. Mon pépé est ratakate. Minene. Na mona bangote ba pesete. Bangotu. Ah ba zéro ba pesete. Oh zanani. O zanani o ngabwe ba pesete. Mbote même batu ba finga na commentaire wana ba pesete. Oh. Na mona bangote. Ba finga me ba benga. Oh ba benga makasi. Ba la sanga minene ngape na la sabo minene. Oh. Na mona bangote. Toujours. Mon pépé toujours. Merci beaucoup. Voilà, bonne église parce que on a reçu beaucoup des appels. Il y a batu balunga batinda bandeko na église, mais adresse et tout ça nos adresse. Voilà, église c'est ça malamu, église tozana commune à Mongafula, avenue Banzambo ma numéro 4. Na mbaka chaque dimanche, batu ya déjà 6h. 6h ba ipo ba wela ba jeton, pour na mbofele, mbonguti. Bazwa jeton pe ofele. Ozi jeton na yo 10h to 4 ko pesa ba jeton de 11h na bandi oyamba. Donc na yambaka chaque dimanche. Pour na pasteur té, na za apôtre té mais na za prophète. Donc c'est ça. Ah d'accord. Oyambaka chaque dimanche. Chaque dimanche, ba prière ba délivrance, ou bien ba combat, tout ça raming mercredi, na vendredi. Mais dimanche pe na réception. Pour biso awa to za église mais to za ministère. Ah d'accord. Donc même aux catholiques, aux musulmans, muta rose croix, n'importe quelle religion, aux obligés à kokota. Donc, tous les églises, tous les doctrines. Donc, tous les ministères. Non, c'est ça. Voilà, ministère, mon nom de Jésus-Christ. Na combat Jésus-Christ, c'est un Zambé. Voilà. Na combat Jésus-Christ, c'est que les lobes actualités sont belé. Vous répondre, hein? Sans problème, je suis là. Oh, Bishima, mon pépé, ratakate. Minene! Yo, c'est la minene, n'a pas l'action minene. Ah, so l'action minene, n'a pas l'action minene. Bon. Abanga binote bo pesete. Voilà. Slogan vous pour la net. Ah? C'est là. Ba fitinanga. Ah. Batono so ba ina prophète ya Bishima mon pépé. Ah ba belé papa mouta alliance. Ba lelanga mabe. Bien habillé. Ba benga ngonini. Oh, swag là tu swag. Swag donc c'est ça na la prophète voilà 21e siècle. Prophète faut moi body kota. Moi polo kota au moins na vandi. Gabarit. Polo là tanga mengane na lati polo. Donc c'est ça. Louis Vuitton. Là tu basket à champion. Merci beaucoup. Bien habillé, moi j'aime ça. Ah merci vraiment. Là c'est toujours. Minene.
mon pépé. Tout quand on va se chercher, ma fait tout bandeau que bateau belé, se peli na thème ma belé, pouvoir ma belé. Les autres, au monde bas à Congo parce que pote comment est-ce que neige pèse à ma belé? Moi tu n'as pas de question là. Neige est-ce que neige pèse à ma belé? Bon, neige est à neige. Neige est à kamabilité. Neige est à kamabilité, mais neige est ali ba bouillard, donc ils ont ma lili donc l'ondende biso to benga ngomi l'ondende yango de neige, donc neige ma po ma belé ils ont kana deux couleurs. Il y a la couleur rouge et puis il y a la couleur autre noir. Donc noir. Rouge na noir. Ma belle jaune. Terre jaune. Terre jaune. Mais en réalité, il y a la couleur rouge. Donc c'est un peu ça. Donc ma belle, il y a deux couleurs. Même dans la poteau. Ma belle. Donc, mon délai n'est pas ça. Donc, à cause de neige. À cause de neige. Donc, neige. Neige d'abord, et qui t'a dans la saison. Et dans la saison, on qui t'a mis sur neige, donc c'est normal. Donc, et dans le cas bouillard. Voilà, ma réponse est moi là, boba qui tout na à propos de mais moi actualité ezo kangabiso. Moto Nzambe. C'était Bethel moi kokoso. Moïse Mbiye naba ancien de l'église, ba Pakalingomba, ote ezaka chaîne ezaka sentinelle, Moïse Mbiye comme ça siloé, mais babosani que église ekoyaka faillite ya moko boy papa Mbiye azaki nan. Ba côté comme salama, il faut quitter, il faut longwa, il faut démissionner, il faut ça là mais il patali o ya sali. À part Wanape c'est mon père qui a fait tout ça. Il était là, il m'avait accepté. A Koufi bino bomo boyanga siko et ça pour ne pas balater, tout ça pour tu vas qualifier des gris-gris, de ceci, c'est ça là. C'est ça pour nous montrer, mon akazo même battu na perdition. Voilà, ngapenda na sepelaka mingi na charisme ya ndeko na biso Moïse Mbiye. Moïse Mbiye aza muta minene. Minene. Donc ça veut dire qu'il est pour nous minene pas la sous minene. Moi j'aime vraiment sa façon. D'abord Moïse Mbiye c'est un homme de Dieu. Gégé existe à rater. Dans un pena mutu na Nzambe. Gégé existe à rater donc Gégé wana pona batu ba jaloux ba vieux jaloux. Donc Moïse Mbiye aza musali ya Nzambe. Donc pour mes amis papa nanga. Omoni musala auto salaka oyo yango to lobaka tango zo sala musala Nzambe faut mutu pe salaka. Très bien. Ozo sala musala Nzambe zo réfléchir lobi na yo. Bato mokili batala toujours le présent mais batala lobité. À cause de Amina yo lelo le bébé a comment payer ennemi na yo yango tango zo vanda na mutu zala na pe na moi équilibre muke ozo tala pe lobby na yo oyo akoki kozala il faut qu'on prépare makamu nyonso po yebité oyo akoki kokoma lobby na tala ke mission wana na mona bampaka vraiment na respecter bango bayaki baza na droit plein droit ya koloba le problème ané là que eza problème il y a représentant bana posa ya représentant oui selon communauté Bethel. Soki na kata communauté parce que pour on soit personnalité juridique il faut avoir un règlement d'ordre intérieur parce que na biso pe na église Paul justice et paix ça yo personnalité. Alors na règlement d'ordre intérieur de l'église ne bisika ba formaka communauté na kata communauté basenga kanini basenga pasteur basengaka associé, basengaka secrétaire, basengaka équipe nyonso administratif na équipe ya ba huissier. Auto benga ba protocole. Alors l'état asengaka biso alobi soki au cas oyo représentant azana bon problème ou bien maladie ou bien voyage nan agoyi ko assumer responsabilité na intérim na ye. Ce qu'on a cité Bethel bango ba pona boyim na kata communauté soki pasteur ou bien représentant légal a empêché mutu akoyi ko assumer responsabilité na ye et faut être le plus jeune na kata communauté voilà c'était règlement d'ordre intérieur na bango le plus jeune ce qu'on a kata communauté le plus jeune c'était Moïse Mbiye. OK. Vous comprenez? Donc Moïse Mbiye était le plus jeune à l'époque. Ndenge bazaki ancien bana nyonso apôtre Mbiye et donc plutôt apôtre Mbiye c'est ça non? Emmanuel Mbiye abimisa. C'est quoi Moïse Mbiye le plus jeune. Au cas où papa abane ko zoma ba empêchement, nde Moïse Mbiye abane ko assumer. Tant que papa a problème ya moi santé, nde Moïse Mbiye ko assumer qui responsabilité. Étant que pasteur, étant que représentant. OK. Vous comprenez? Si quand tango malade ya papa est persisté, que papa a zobikate.
baye komona ke ndeko na biso Moïse Mbiye bamoni ke moi ba légèreté muke azobala te dede ndenge bango ba yebi ko sous-estimer ye que moi enfantillage ezali muke bo mwana moi ba biloko bongo balinga siko ba changer règlement d'ordre intérieur ya église. Ça veut dire que baluka mutu mususu asa nini asime yango. Baby c'est doctrine parce que banda kota na ba kitambala ba pantalon ndo kota te mais ya kota. Wana to komango. Ah voilà. Siko ba moni que non ba changer baluka mutu oyo aza le plus mûr et puis mutu oyo ne utu koloba azo garder doctrine parce que si te betel babane ko lata lokola ba branamiste. Voilà. Parce que au moni apôtre Mbiye azu réveillé à partir il y a messager moko azova na États-Unis comme William Branham. Parce que William Branham da même qui a vivifié la sainte doctrine oyo basi balata à l'ancienne mode. C'est ça. Pas de cola, pas de tuna baby, pas de jipa mukuse, mais jip moko classique. Voilà. Parce que ayaki na message wana. Pourtant prophète Branham ayaki na Afrique awa. Bato ba yamba ki message à l'époque zaki ba yedi na bala, ezaki ba mukuna ya évêquité, mais mukuna à l'époque bando benge mukuna die. Tant ba yambi réveil ba memi yango siko awa na Congo ba edi na bala nde ba edi na bala ba ko panza réveil et puis ba apôtre ba ki ko se retrouver ba ka na nini wana même idéologie na même na nani même style même idéologie même la cité nani na nzambe malam ba la peine na style wana moi ça là ta d'une manière décente siko yango moi kitambala même ACKP ba so ki pe lo kwana siko tango lo kwana et siko ko réunir na kati na bango nde tango siko Moïse Mbiye ye à moderniser. Moïse Mbiye non, à moderniser mais à une évangélisation révolutionnaire. Parce que évangélisation révolutionnaire, et ça évangélisation ils ont fait ça moutonner sur accès à la libre. Parce que l'église d'abord il faut pas bailler l'église et zali Carrefour. Carrefour il faut le connaître ça nini. Écoute, n'est-ce pas pas kababoyi. Façon aux autres révolutionnaires église biso to ligi boité ozo même ba pantalon ba jipa mukuse nde ba mla kolinga ba destituer le ko la siko boni ba destituer il est déjà azo de la place et puis moi na paix mon colo plan desco problème bisika moto zo pelade yangwa parce que et là au moment moi je regrette c'est quoi du fait kaka ya ko chasser ba mpaka pour ba paka ba lobby tout le monde mission ba qualifier ba M23 ba qualifier bango ba vieux jaloux ozomona et puis ba destituer bango na ba poste na bango o père atika bango et puis bango bazaki ba o ba soutenir père pas commander ngazali parce que ba bili koni moko et pelisaka moto donc oui il va aider père pour réaliser vision nzamba pesier alors tant moi na assumer responsabilité na ba conseiller nde ba ça qui va destituer ba père c'est la raison pour laquelle ba père ba commis ko réclamer ozomona pouvoir na bango ba occuper place na bango et puis ndeko na biso Moïse Mbiye a garder réveil so eloko wana nde yango zo mema trouble na kati ya communauté Bethel parce que Bethel nga bezaka diviser et ça na une grande partie ba reconnaître Moïse Mbiye tant que représentant. Au moins, ce que ton père a avant que ton père a Koufa, Moïse Mbiye déjà, il faut pas valider, même juridiquement, étant que représentant. Parce que Mouto a connu que ça la bon, il faut signer à Batou, c'est leur communauté na bango. Parce que Batineti wana badne comme sous basala ni babo yaki. Est-ce que chez wana les alakaya église tu ya papa? Bon, normalement chez wana ezali mbongo ezali solo ya bandimi. Donc il paraîtrait que mbongo wana nde sala ke basomba chaîne wana babi babana ko cotiser sentinelle même lupango wana weza na pigeon wana maman mongo muta sala offrande après ça apporter offrande ozo comprendre bon ngai dans ce cas là bien aimé nakoloba nini bampaka bakoki pe ko destituer mwana te parce que apôtre d'abord tant mwana na place wana apôtre zaka vivant apôtre malgré tout il était malade mais il parlait. Donc moi n'attends à lui charge pour Moïse Mbiye azali le secrétaire permanent ou bien secrétaire général de la communauté. Donc décision où t'es pas payé hier pour valider. Mais il faut andi mapé aïe ba place à ba pakati. Bien sûr il faut ba place à ba pakati mais ba pakati. Ba pakati faut pas reconnaître Moïse Mbiye étant que successeur et puis étant que représentant légal. C'est ça. Donc au moins le problème c'est un problème il y a justice ne togi ba OK na on a justice non et ça problème faut Moïse Mbiye benga bango ba vanda au moins le problème est là ndeko nanga tout ça ba bantu et comment rappelle pas Sikatenda oui papa Sikatenda oui kuna Jules Bumba kei o boake boye ne matikali et ça la manka bongo même nga lelo soki lelo na zate c'est quel muto rappelle oh wala kuteza ya kolobate nga lelo na bandimi baza oh nazo biso ba maso na obanga nani
na obanga nani nga muta minene minene donc asola sate mwana na nga muta kotikala Ezekiel matitika na pesie nyonso ba compte bancaire ba mituka ba ndako ale zwa ya yo akamba batu. Mais c'est ça. Église non monango wana tant ba sacerdoce. Sacerdoce ba to bengo te église comme un royaume. Non. Sacerdoce eza nini? Nzambe tanga pona ka mutu yeba ke à partir ya descendant na ye. Il faut nzamba pona mwana na ye moko. Yo moni nzamba yebisa Moïse, lui Moïse. Bato ba okamba sacerdoce eza ka famille ya Aaron. Pourquoi bi famille Aaron? Ba bi Aaron bana na ye nyonso. Donc eza péché te ceux qui pasteur a tikeli mwana ne bord. Vous comprenez? Ils ont péché. Donc moi je félicite Moïse. C'est biblique. Oui, c'est biblique. C'est biblique. David Abraham. Oh. D'abord, Makamanga bandi lelo. Makamanza meza famille. Jésus okuta pas madame fils de David. David, Tokei, Salomon, David, Abraham, Isaac, Jacob. Et ça a bon sacerdoce. Ils ont la nama. Parce que Nabiso parce que dans le 21e siècle, ma père battait les millions. Non. Tu peux ça Moïse Mbi chance mais Moïse Mbi reconnaître ka bancien benga bango to ba bantu peut-être ba se retrouver témoin kanyaka bazoli bienté benga bon bongo kan sa mutu munoko benga bango tchela bango paquet esili ba fanini oh ba fanda kimia tchela bango paquet pesa bango limemia na bango parce que ba otala siko bike bato ba mo fanda liboso ba yaka ba dima minene so père na ba fandi na ba mo na minene ekota te Moïse Mbi a reconnaître bango. Moi c'est que je demanderai au pasteur Moïse Mbi kolanda o ezo le kana médiaté même ba conseiller non ba opesa attention baza bato ba ida père ba ida papa na yo o azali eza bango reconnaître bango pesa bango rémunérer bango pesa ba limemia ba lokola ba ancien o yo singelo zokande conseil ozo mona po bango ba vivre na papa ba mona ndenge papa réussir ba ko aider yo conseil na bango babi mukolo avandi aleki mwana mati likolo ya nzete conseil na PCK ya mwana. Voilà, conseil ba PCK ya mwana Eli tokoti siko na iloko na mwandenge bombardé ngape baloba nga muta ba base mais oza base tes actualités. Donc fila mwasi. Là noté, na linga on côté. Deti biso boso ko fila mwasi o baby. Je vous fais un jeu au Koufi. Au Koufi. Est-ce que ce qui est arrivé qui est là comme est-ce que au bal à l'issous? Tant que vous payez beaucoup de banzoto ezali. D'état likemba. Na obala. Non comme il y en a 4 basi ba Koufi au banobala kaka. Donc ezali spirituel. Actualité frère Samuel. Frère Samuel Yohana. 5e mariage. Libala divorce. Voilà. Et où est les Yamisato? Tokenzela Nécropole. 4e Tokenzela Nécropole. 5e Toyesu de Mimina Média. Mariage. Frère Samuel Abali. Siko. Tout s'attendre na nini. Batubele balobie rumeur et information. Azalaka na eloko mona katandako. Oh, sirène wana mutalinga kata bala. Oh, eloko boy. On ne sait pas. Est-ce que na mère en banga quitté spirituellement en tant que muta minene spirit ezali décortiquer les bisonon. Voilà, d'abord la première des choses batu sengeli ba yebelo komoko. Tozuna nuna anglais. Soki mobali azokufela kabasi trop. C'est que mobali wana asala ki part na DS moko. Parce que ezana mibali mususu oyo azana sirène abala sirène azab marié na sirène sirène atambola kanaye sirène alia kanaye sirène azala kanaye mais sirène ayebisa eloko moko okoyi ko balate une fois ka yo bali cela veut dire que moi si wana sengeli akufa bazali soko moni mobali azokufela mwasi neti ndeko na biso soko moni à tout moment akufela ka mwasi cela veut dire que azab marié na sirène. Mais n'a confirmé pour n'a de konanga matouté. Ah d'accord. Vous comprenez? Mais ils ont souvent bon. Ils ont souvent bon. Pour nga na sali ba délivrance trop, il y a mibali oyo bazana ba sirène ndako. Sirène na yebisa ye ndenge za wana. Po eza mibali mususu moni na kata ndako na ye asala na chambre na sala mo piscine. Okay. Parce que sirène après ça l'apparition faut maïs à la pembeni wana. Ayebisa ke ndenge za besela nga piscine. Et puis a solo na yabi ke ndenge za na okoki ko linga mwasi, obimina mwasi mais ko honorer été. Il faut balayer au boti na ye yeba kinga na obuma mwasi wana.
Vous comprenez? Et puis et là on y a répétitif et ça normal. Ils sont normal. Vous comprenez? Tant que on ils ont répété, tu vois le 3, 4, mais 5. Et combien normal? Et combien normal? Dès déjà 3 comme normal. Dès déjà 3 déjà comment parce que Bible le Bible c'est 4 D 3 bazali, nza bazali. Et comment déjà anormal. Alors tango OK na mai, bo sali part, bo signer to balani pour les meilleurs et pour les pires. Wana na sirène. Sirène on peut son obligation. Abinga na za po ba sirène bazaka jaloux ko leka basi ya kini, basi ya poto, basi ya mokili. Ayibiso ke ndongo balinga boye kobota na mwasi te mais bimana mwasi ndenge nyonso me kobota na ye te soit bala ye mais pesa ngaka bana na ye ou bien ce que balier après une année 2 ans sacrifier pour la succès na yo c'est ça et y arrive à cas mais pendant que on a biso Matou Samuel je ne le confirme pas parce que je n'ai pas de preuves tangibles ce qui a initié na sirène mais ngana talisson anglais kola lobela opénante kolo pa lobela nga pété kolo pa lobela nga pété. Donc, na confirmé yango te. Au moment ndeti ndeko na biso auti ko bala boye na ndeko Matui. Mais je suis sûr que ata batu ako sala ironie, mais na mutu na déjà za na bobangi. C'est wana. Oui, même famille na épée. Oh, mais tango ba zo balisa mwana. Donc, ba o na mutu na ba yeba keno zala mwasi ya mabo ndeli. Po ba yebi musique kuna ele la kanini. Eh ouais. Vous comprenez? Donc musique ka moko il est là kuna. Ba mo ba pesi ata se a koloba non, ngana za boye na lingi mobile danga. Mais tant on la likola mbetu. Abika ke e bon matin na kola muka boye. Ebeti ngonge beti. Ba ke kunda ngai. Na mutu na zango parce que a moni ba événement ndenge c'est passé. Mais so ezabongote na frère Samuel. Yimo kamilo belani tango ko bala anzambe na keso bala puna lingi mwasi nanga. Bon, d'abord tala na nous photo. Au moins photo de décoration Samuel ba poster. Oh ya mukona bango ya mariage. Civil. Au moment ka que non, ils ont un problème. Bazala moi problème moko boye. Azala moi mawa regret mon tala ka façon. Pour tout le monde ka mariage au sens que mutana joie ka parti ya ilungi. Oza muto nenga ba telemeli. Mais tala ba onde ba tem comme si ils ont un problème, un souci, un regret. Na moi m'en fous moko be minene eza na bango mais na kati ya minene wana bon baza na moi regret moko boui ah moi sur le sous le la présenter na miso abatu lobby na yoka ke moi sur ake vraiment pardon donc to bonde la pona ndeko na biso Matou Samuel soki ke eloko wana ezokoma eza épreuve de la vie parce qu'il arrive à rapper épreuve de la vie pe ko kozala ndeko na biso aza innocent o bazo ko jugele ye ayebi yango te aza innocent mais ba preuve de la vie ezo sala na vie na ye c'est ça vraiment to bonde la pona ye OK au moins ndeko na biso Matou aza parmi ba piliers ya rêve surtout na chanson aza parmi bato yo babande penza ko mema bato na présence nzambe alors Satan ozala na sengote atika ndeko Matou aza na sengo donc aluka toutes les façons aluka ndeni ya ko détruire carrière musicale ndeko Matou au moins pour diable a détruire malamu il faut simba moi sinayo une fois simbi moi sinayo a détruire malamoko ngai vraiment prophète Ézéchiel nanu na mona na nga siré na ngote. OK, non, soit ta message. Na zwa ta prophétie. On de komato za na siré na mona te, na zwa pété. Ozomona. Mais ngai na mona ke non de komatou azande combattu. OK. Il est combattu azam musali nzambe mais ana posa pe ba soutien spirituel. Ba to sengeli ba bonde la pona ye. Mona pona moi si na ye, vraiment nous devons prier aussi. Pour au moins mutumo be asala ka ba jewana, aza peut-être mutumo be a une carrière musicale daye. À tout moment kokota. Bon moni makambu défunt moi si naye paix à son âme te respectera ba oui au moins temps abanda ko bimisa makambo ndeko Matou za boya kisi mais après aki ko sala contre parole ko démentir makambo wana ko senga bolimbisi bino bi nana zaki na sima moi si naye point d'interrogation c'est ça nako confirmer o na sima moi si naye te pona na ba preuve te mais eloko biso to sala eza biso ba chrétien ko bonde la pona ndeko na biso Matou to ko gi jamais ko perdre mutu lokola Matou Samuel te aza pilier ya réveil ya ko yemba na mboka na biso pe na monde entier ndeti ba chanson mingi ya yemba et même ba tu na présence nzambe donc ba chrétien to sambela pona yi to za la na monde na ba page batu bazoko prester ote kutuneza boy moi si ya Matou Samuel aza na hôpital après kaka
mariage à quel hôpital bato ba beti fausse rumeur oh ba benga ngo ba fake news news ka po ba détruire de konabiso ma tout ça Samuel bien aimé ce n'est pas normal to lingande konabiso to aider de konabiso to sambela ba preuve salama au moins moi si mususu moni abota bana ba kufaka bino mokase eza ba démon ok ça ba preuve ya vie amona alela moi na libosa simbité yami bale asimbité yami sata simbité mais o elandi akomi ko simba la vie na ça o pe ko ça père afandi na ipe oui libela ngakutu prophète Bishima l'homme de Bishima minene ngana kufela mwana mwana nga liboso mais bato aloba ke nazana ki na kisi oliye na liye tango ya mibala ye maladi bato banga alinga liye so ya mibale mais tozana ye yene remplace Bishima mo pepe minene oyo remplacer ye wana oyo zamba compte bancaire yene oyo za mituka ye wana oyo fandi sa ba père oyo na ko fandi sa ba père nyonso ba Isaac ba banani ba Eli bango tout Bishima mo pepe ratakate minene yo so boyo sali mokili na yo au salier minene passé le minene voilà toujours voilà le émission a tellement qui ambiance ambiance à solo mais toujours retenir le loco. Donc, comme on avait parlé l'autre fois, c'est vrai, il y a eu des ambiances, il y a eu à dire et tout, mais il y a des gens qui ont retenu quelque chose et qui ont voulu que Bayoka, Toyoka, essentiel des airs qu'on s'est gâté, essentiel des airs qu'on récupère, est important. Motonanzambe Azakoloba. C'est vrai, c'est pas tout le monde Moutarana, Abotamarana sans ses humour. Prophète Ezekiel Azana sans ses humour, de blaguer avec ses fidèles, de blaguer avec les internautes. Mais ce qu'il fait sortir de sa bouche, c'est tellement pur et saine. Et ça que ce sont des révélations. Et ça, moi qui est fan de c'est la question de la bise pour bateau balinga comme balanda. Balanda kabaozi la sikuba boza direct na papa tozo tilo ba question sur la spiritualité tozo bien sur la spiritualité siko tozo lobela papa Moïse Bié to simbi moi ma actualité nezo c'est ma frère Samuel to ye siko awawa pour parler des actualités tozo lobela comment conserver ta chance. C'est ce qui est très important. Parce que makamo ezo comme l'appelle ma frère Samuel là, ils attendent ce sou. Azo ko gérer, to conserver chance na été ofana libala. Faut basi ba kufa. Mais comment ko conserver ta chance? Eza ba msusu pe bana mbongo banini bo ali ezo kindaka. Chance wana yo garder. Azo wana yango, mais ko conserver chance. Azo bate qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver chance? L'autre fois to lobela qui pouvoir ya mabele. Mais l'autre lobela comment conserver chance? Avec le peu de temps autant nango, mais quand on décortique les bisons. Voilà. Et ça veut pas tout un enseignement. Oh, tu as pendant une année ici la raté. Mais tu as ça va pouvoir rebeller la case. Et ça rebeller ma case. D'abord, chance, il faut pas chance à canine. Chance à la capacité, il y a qu'on manifester devant un moment moko, il y a une épreuve. Un moment moko, Monique, tout ne va pas, tout ne marche pas, tout est bloqué. Une fois, au coup de un moment, tu peux maintenant utiliser ta chance. Il y a un moment où Moni a bétalgé loterie. Abi faut tenter chance nanga. Pourquoi le bina tenter chance? Abi que les moment où il y a des épreuves. Il est devant des épreuves. Est-ce qu'il gagner un million ou bien à perdre un million? Donc ça veut dire qu'il faut tenter chance. Donc chance c'est de manifester une opportunité, qu'on manifester l'eau dans la carte devant des moments difficiles, des moments il y a des épreuves, il y a pas chance. Moutounion so abota makana chance. Chance ezali destin à mutu. Ezali ba émotion au muta santaka. Il arrive à mutu à saler l'eau qu'on a mais après santaka comme si que aozala mutentel. Il y a pas bien destin. On a quatre destin, ndebisika chance à mutu et vandaka. Biso oui. Mona ozawana mutu soka kabeli yo mbongo. Mbongo wana pesio ezande chance na yo. Pour mbongo d'abord eza makila. Mbongo eza mutu. Eh bien loko yo to lobi yo nakatu muke. Eza na batu ba bengi ba bike yo osombi ba chance ya batu opesa bango ba mbongo bwaka ki na kati ya église. Po yo ba loba ko za kandoki. Azo ba vérité. Baba ki yo za kandoki. Donc ningo ndo bwaka wana. On récupérer ki ba chance. Donc ba somba rapé mutu na mbongo na chance. Te mutu ba somba ka na chance te mais mu ba boosta kande. Chance à mutu. Ngana ko so mbongo na ngai na pesi yo. Na sombi chance na yo te mais na booster chance na nga. Dans le sens que na pesi yo na longolo na difficulté. Une fois olobika merci o pesi nga lupemba. Basango basala kayango, ba pasteur basala kayango, ba évêque basala kayango, mutu nyo so tanga pesa ba orphelin. Eza pona nini? Zamba pambola, apambola ye. Donc ils ont boosté, mais que somba chance existe à côté. Donc mon open a pesa qui, ils appellent na somba chance té. Mais na sunga qui ne batu. Mais na mutu na ngana zaïpe rien une autre pensée. Il y a ma bé que somba chance non. Na somba ondeni. Pour bon wana même famille na ngeli yakiango. Ozomona. Moi ben non pas. Moi na ngapé bishima mo pepe. Bishima mo pepe minene.
ba pèse représentant légal représentant légal wana fiti Moïse mbi soko boyi zwa bombe tchana munoko bokende ko mi bombarder kuna na Kagame na Rwanda mo pepe ratakate minene voilà alors sikoyo à partir ya étoile à partir étoile à mutu étoile ya mutu il faut ko booster yango au moins on sa likambube makambe simbate makambe zo balukaron mutako la kelo donc ako plutôt ko promettre mbongo no peso temps à lobby penda o peso temps juré lobby benga na 9 ozo $200 mo comme na 9 boy a na liste noire a bloqué yo o bien donc a bloqué le PT pe mutu na bloqué patron beaucoup sur la DG boyogi DG à société moko boy a CP bien projet peut être kitoko ya kalobi aller gouvernement peso financement ya OK ne lobi ba iso ya mboti kutu ba ya occupé o benge boy abi ne m'appelle plus j'ai trop de travail il te chasse ça veut dire que étoile na yo et ça boosté étoile na yo e kangami parce que étoile eza lokola émetteur d'attirance oyo so benda une fois na kata vie na yo makambo elanda ka yo te ça veut dire yo forcer ka makambo moyen elando ezate pour ça la likambu il faut que forcer pour yebana ça veut dire que étoile na yo eza boosté et là mutu so moni avandi na Kingasani mais bato minene ba na Kingasani kokuta naye parce que étoile na yo eza boosté étoile ne bendaka lelo ne naza pour na peso mbongo faut étoile ne ganga so na peso mbongo te ganga te même abisise profane au monaka au moni muté millionnaire à Bedachou aye a obokele $2,000 $3,000 même voire même $100,000 a bokele à un artiste tout monde a ngona ba fali tout monde a ngona ba yana ba faire ba pesi mbongo parce que étoile na bango za boosté étoile na bango za kobela oui pour mutu jamais ko peso $100,000 ce que étoile ne za boosté impossible oza noko na yo beza tata moi n'est pas peso mais soit peso mbongo ebeli ça veut dire étoile ne za bou et ça boosté donc au constat la fierté étoile na ezo bela donc moi kemba la vie ça boosté occupé ko dominer ndeti to bakina na sens négatif oui o dominer pe bato ba pesa ka oui au constat lango wana ba itizaka mingi o ba benga ngo puissance d'attirance yango efana kana troisième corps na biso ba benga ngo corps mental na ko pe ko benda mutu donc mutu nanga zawana na posa la pese makanisi po kabila ngambongo je peux le faire il faut qu'on a concentré parce que na kata spiritualité et l'autre l'équipe concentration ezati la concentration elle est quoi monter pour mutu ka dans la monter te tambolati la concentration elle est quoi monter il faut se concentrer pas au démarrer malamoko ba 7 chakras na yo parce que mutaka na 7 chakras ozomona o benga ngoma dusu 7 awa na mutu na mbunzu awa na gorge na nani na mutolo na nani polokondo et puis na fumangani o to benga kanis et puis na loboko ya droite vous comprenez c'est ça oui na loboko ya droite et ça pas madusu 7 une fois madusu ne funga makande mte benda kambo mbongo et côté na kati ya étoile na yo siko tangu na vie na yo o créer ka po mutabe bi sa chance ndeni une fois azo créer ba émotion yango mona na vie soko moni même likambo yeli yo mutu kinga na kufi ndeko no linga minga kufi et loka liboso mutema na biso ebeta kambangu bangu siko mutema na biso ebeta kambangu za ka du ya nini parce que na kata mutu mutazaka misatu na kata misatu wana toza na partie âme ezalaka na énergie mo babenga ngo cosmos énergie cosmos ezala quoi gaz oyo esalaka et renfermer âme ya mutu une fois gaz wana toboke bimi molimo mutu bimaka et puis mutu asani na nzoto asani ni akufi sko énergie cosmos wana yango esala mani une fois événement yé o créer ko banga muteme bani ko beta mbangu il faut muteme beti mbangu na mutema na ko beta mbangu et créer émotion muta comme émotionné et mutu na kufi muta obani ko yoka kubanga na mawana il faut eloko wana o créer ngo siko e ko créer ba énergie négative parce que une fois mutu a créé émotion ya kubanga et âme na yo tobokaka énergie cosmos c'est bimi dès que énergie cosmos c'est bimi ba esprit négatif e pumbara na mipepe et ko kota ngo e posséder yango et créer émotion tant que créer émotion de et pesi muto bani muteme bani ko beta mbangu mutakomi ko banga e likambo ko melinga e nzambo tinga mutakomi biloba loba to muta promettre que lomo yoko mocha badut est-ce qu'on pesa au côté douce et créer ba énergie négative mutema ne komi ko beta mbangu komi ko banga il faut lokwa ne salami et baby simbala moko to bengaka énergie cosmos na yo il faut énergie cosmos na yo et baby mutuana ako créer ba entité négative nde ba memaka échec OK au moins mo okomi ko préméditer mabe nga vi na nga na mona okeli boso te vi na nga makambe simbaka te
naza pena muta yombo naza pena il faut banda ko préméditer bon yeba que énergie cosmos parce que na Bible bengango zoé na Bible bengango la vie la Bible bengango les halo la Bible bengango la colonne de feu vous comprenez et là qu'on a dit il faut développer ango au mona makambu no pe nyose aussi mbate yango mona kata vie na yo atozo mona makambu ezo simbate kolinga ko batela espoir ya négativité ti zala toujours positif nyose ezo simbate tout va bien mutatunyo est-ce que ça va tout va bien mais oyebi ko la piaka tout va bien. Une fois oso créer elokwana, tu crées une énergie à positivité. Il faut créer une énergie à positivité. Positivité est quoi engendrer par matériel. Parce que mutu foye ba rapport sexuel et ça la makanine. Rapport sexuel et ça la makapati ya nani ya mutu. Mutu ceux qui avaient excité la mutu nous autres peut comme excité. Parce que rapport sexuel ba d'abord na dimension mentale, dimension spirituelle. Et c'est la même chose. Toi tu vas ka eloko auto santaka. Au senti mabe ko yelo pe mabe ko milayo. Yango mo na vie so zo senti ba zone ya mabe. Na mo zone zelo na okende et aussi mbate malgré tout na chambon na yebele. Attention, il faut que supprimer ba émotion négative. Il faut supprimer. Il faut supprimer parce que il faut supprimer en côté et ko komela yo parce que yomoko okreya ba énergie. Muto senga nzambe pambolanga na libala. Yomo ozolo ba na age na komi na ngo penda 40 ans ça na roba na robal. Dès qu'on lobby kabongo et créer énergie et puis et condamner pour balater na vie mobimba. Yango moni na kata vie pour activer étoile ou bien booster étoile na yo avant oh là là, il faut que ça la préméditation. Préméditation ezanini. Il faut que yebaka ko répéter makambo malamu, makambo ya bien na kata vie na yo. Parce que les gens pensent que kola la pongi eza ko pema. Kola la pongi eza ko pema te. Kola la pongi eza ka mise en jour. Yango moni batamaele baloba la nuit porte conseil. Ou bien, là, nous, oh là là, on réfléchit. Non. Nous disons à l'ali à réfléchir, ça raté. Soit à l'ali à ça la mise en jour. Normalement, ma événement malheureux au coup d'un jeudi, il y a un coup d'un vendredi. C'est ça. Il y a un moment où avant là, pour activer étoile nayo, pour booster étoile nayo, avant oh là là, il faut qu'on prémédite ma caméra l'âme. Que lobby vendredi, non simba $1000. Lobby vendredi, non simba 3000. Attends, mon yango te préméditer peut sentir. Là, là, ce qu'on bon, n'a c'est la préméditation wana et qu'on crée énergie positive. Tant que créer énergie positive, directement cosmos na yo comme positif. Attends une minute mais au la lière. Parce que tant qu'on la muka lobby au moins na makambu na yo aussi. Attends $1000 te aux 300, aux 400, aux 500, aux 600. Lelo bakoye biso ozana nyongo mutanyonga benga bike pesa ngambongo nanga. Il faut ka ayebiso bongo oyoko yoki moi passe moi ko banga mo boui na mbongo te. Alors il faut sentir bongo il faut que dégager en haut. Très bien. Ce qu'on dégager kakango, on dégager énergie cosmos négatif. Dès qu'on dégage en haut, on crée énergie cosmos positive qui n'a pas bon lobby na opesai. Il faut créer bongo et salim balamoko et créer atmosphère ya positivité. Au moins na balamoko étoile ne comme booster et attirer mutu mo bozana nyongone kala. Pas à du courant. Eh, na futa $300 à balle. A foutu $300, au foutu nyonga $200. Au garder $100. C'est ça, Bible sur mon peuple périt faute de connaissance. Et n'a pas si de connaître ce conseil. Et toi, les bébés sango sur la na colère, ce qui peut au sokolaka Nice na yote ou bien au sokolaka makolote. Nice bisika mutasala ka grand besoin abenga ko sumba. Il faut sokolaka ngote yeba que toi nous a détruit et toi nous obiba parce que mutunyo sotonga la na pongi mutabimaka mutasala ka voyage. Yango moni na kondaka mingi ba bébé pasteur prophète à YouTube o balubaka mutuso moni olai na buto lotozo pumbo zando ndoki. Mutunyo sa pumbwaka ndenge ba ndoki ba pumbwaka biso pe to pumbwaka. Et puis pour na okende plus vite mutunyo sa ndoki. OK. Oui, mutunyo sa ndoki. Yo za ndoki ngana ndoki mutunyo sa ndoki. Même je sais pas za ndoki. Nani? Ah, meto pumbwaka bisika ba ndoki ba kenda biso pe to kenda. Il arrive à que là na butu oloto za quelque part au sur na bateau yebité au dans le monde moko yebité mais bisika pe bandoki bazala pourtant OK kuno kuta pe na ba mélange mutakenda kana monde astral base to kendaka tout ça la ba voyage alors kindoki na biso parce que kindoki za mibale kindoki ya nzambe na kindoki ya budia bulu biso ba chrétien to kendaka pe tout ça la pe voyage alors ndoki nyoso soka zo pumbwe abimaka na de madusu soit 4 à Lidusu awa na mutu awa ou bien na Nice. Alors ce que moni mutu asali voyage astral azongite akufi ça veut dire abimaki na niveau ya mutu to mona ba musicien belé auto tanga ba kombote alalaki azongite akufi au moins sina changer que position
asala ki voyage astral abimi na kati ya mutu so bimi na kati ya mutu une fois mutu aza place wana a changer opposition ozonga te okufa moko ce que so eza bongo c'est que wana eza bato ba conscient ba yebi ke ba obima oyo ba yebi ke ba obima même so oza inconscient so oza inconscient oyebi ke obima okufa il arrive à biso pe ba chrétien ou bien bato baza non chrétien osambela kate olali na buto okei ozongi te oh mutu ana kufi na po na pongi parce que ça qui voyage astral à partir ya mutu si ko voyage astral à partir à Nice n'est la important parce que mutu nyo sotango lalaka abima pe à partir à Nice yango moni conseil avant olala sokola ka Nice no malamu ata o sokola nzoto no bien te Nice kuna na fumangani sokola yango kolinga te za mwa bangenzanie longola ngonyo nyonso mbala moko tangu yo kolala na pongi molimo ne ko bimande na Nice alors tant molimo ne ko bima e ko kende ça la voyage c'est écouter en salité ko bima te c'est écouter salité ko bima te c'est ko bima na mutu il faut bima na mutu c'est grand risque atoza muta kisité atoza initié il faut muta changer position aux ongate à moins que yo momi changer les position mais ce qui mutu penda déplacer yo alongolo na chambre ayo na salon okufi tata kingani akufaki na pongi so yo kibe mo na mama na yebe mwasi na ya changer ke position alongoli na point A ameme na point B na sukanda esili moi nzote zonga ezate pour mutu tanga bimaka azonga mettre à partir à 3 heures pour mutu bimaka 20 heures yo moni conseil gratuit bande konanga ata biso total ka ba Facebook ba YouTube nyonso to za ka pe na temps kulala pour to sala ka mise en jour to bimaka to kenda ko mona makambo et puis tozonga donc c'est ça donc à partir de pratique wana étoile na yo ezali kozala activer étoile na yo ezali booster et puis mutu soka vala la salaka effort zoka makolono sokola kango. Voilà, on est là, on continue avec le prophète Ézéchiel, toujours qui est vers la fin de notre émission avec le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Mon pépé, donc Minene, il vient à Ezakabongo, mais oui, qui était en ben ma chance, Nabi m'a songi mouké. Tu parlais na téléphone avec un de vos les fidèles de l'église, na frère Nabiso Isaac, osé bisé que le bin de côte c'est les prières à Abi et Simbi. C'est-à-dire que nous avons Abi Yasso na basaka sima. Oui, il y a basaka sima. La yoga qui Rwanda. Voilà. Et ça qui donc ils prière andimi cosmos positif que épée c'est là. Voilà. Mise à jour et salama. Donc mise à jour et salama qui donc andima qui cosmos positif et salama. Parce que tant bazala qui a na prière, on a prié pour eux, na activa qui cosmos positif na ye et puis tant que lelo kaka et ça mi na bouton na 3 heures à lelo. Pour biso to la lever. L'église. Na 3 heures à lelo, na tongo kaka tant que na tongo pas asu bon mo kilo. Et moi habité papa na zo kotika basaka sima lobi. Basaka sima bi na zu mbongo. Non papa na zu mbongo papa na donc cela veut dire que tu actives qui tu booster toi et créer cosmos positif. Donc yemoko a ko préméditer mbongo et puis mbongo il a dit. Donc c'est ça. Donc so ko préméditer liwa ou bien rebelle la paix. Oh, vous t'as passé un peu et quoi qui ça pour passer et comment pour la deuxième partie. Il y a comment maintenant booster comment réussir parce que le il faut qu'on préméditer. Mais est-ce qu'il n'y a pas qu'on préméditer? Les uns l'homme il faut que ça là, tu es en prière, tu es en nini il faut que ça. Pour booster et toi la moutou et ça à partir de la plante naturelle, à partir de l'élément naturel. Pour booster toi la moutou la première des choses, tabaka mbongo trop. Kabaka mbongo trop wana to lobela na ba détail ndeni okoki ko activer toi pour ça liboma no so mono kabeli mbongo pour venir so kabeli mbongo attention peut-être pour autres que chance deuxième eloko ezali mai ya kokoti o ka batu balia ka kokoti o kaboli ozobu kozolia mai nango batu ba kipango te ko buse to eza pata mai ya kokoti eza na 47 formules okosa na mai ya kokoti bande kwa poto so étoile le simbaka te benga bishima mo pepe minene oyeba la kisio makambo. Troisième eloko ko activer yango à partir ya mai ya citron. Bon, citron. Ah mais c'est ça recette. Ah même maintenant il pas bando ça ba benga l'isop. Ba betaka l'isop. Nana bando c'est yango David. Ko activer yango eze belé à partir mutakala. Bulumbu na yo, otikali mutakala. O peut ko activer étoile là. Bon Jésus. Hein? Bon Jésus. Jésus-Christ bon Jésus-Christ a travaillé na stade ya âme na niveau ya âme na niveau esprit ezaka à partir ya ba concentration na omoko parce que muto à cause de la béni richement na niveau ya âme mais na esprit azapo pauvre olota bando toza na jeep ozala mutuka ba peso ba promesse nzamba pambolo na ane oyo
moi au mona on musuni et ça te pour esprit na yo esprit na yo eza ba malédiction ebele donc c'est ça. Voilà, to comme son suka to bomba partout etikali mutunyo so luka ayeba mi ba situation ça alors numéro de téléphone na mutunyo so balandio ba luka ba benga. Voilà nga appelle ça numéro T. Appelle sur numéro T donc so ba to na post ça bazwa numéro nanga ba betika Bishima Minene TV na YouTube. La chaîne nanga sika ya YouTube ba s'abonner ba betika Bishima Minene TV T. Bazwa ndé numéro na Bishima Minene TV ba mona ba numéro eza wana bazu. Boye pena na pesa souti na baya. O baya no na baya. Bishima mo pepe Minene ba pesa te na mona bango te baza 0. Tokomi na suka. Nzamba pa numéro faut ba ke kuna. Ba betaka Bishima Minene TV ba s'abonner et puis bazwi numéro de na yambi bango. Faut so ba s'abonner te na yamba bango te. Wana komi condition. Mais makambo nzambe makambo eza na condition des kitoko. O eza na condition des mawa. Voilà, merci beaucoup. Il y a ces conditions pour vous en kitoko. Boki prophète Ezekiel Nengalobi. Bishima Minene TV. Bishima Minene TV. Voilà, merci beaucoup prophète Ezekiel. Merci de konanga brage. Voilà. Papa Chic to pesi ombo te place aux ali. Babi Marsa ne makambo. Contrat de contrat. Contrat de contrat. Million mabe. Ah, yo se fait là ouais. Oh, maintenant j'ai dit un message. Souka. Oh Bishima. Minene. Minene. Yo selanga Minene nga pena la so Minene. Minene. Ato fingi nga na commenter dans la so pe Minene. Alingi bino trop. Souka. Voilà, c'est l'humour de cette émission, mais on a eu à retenir ce qui est important, très capital à propos de message union sur Ebimi et puis analyse auto sali sur l'esprit sirène ou ekanga rappel sous c'est beau makambo ça la raboué. On a eu à mettre le point sur les i à propos de ça. Ça n'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotché et connecté sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui nous ressemble. Au revoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est à Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir.